On a voyagé. On a grande sœur. On m'a fait voyager. Pour le maman, on a mouli à maman, beso ya nini. O mukile kufa. Donc lui les côtes en boca. Pendant 3 jours. On a voyagé dans la zone nanda. Na bangi. Te petite sœur tokendaki na ye na libongo. Azongi mbango abinanga tokende otuna programme pour masu ekende. Tokombi kuna babi makoti pour voyager te masu amoye kende zate pour na événement moko ezosalama dans 3 jours. Tokoma molili banda lobi. Si 3 jours toyebi te événement on se faisait à nini. Se faisait à nini to comprendre. Non toyoka pe événement à 3 jours te. Ba clip soleil toyebi ke sala marabata ebele te ezakangora muke. Mais oyo revendre ce son ndako. Tozo sikona ba papa nde ba osala te sikoyo. Na ba confirma oyo sikoyo. Na ba 3 jours. Na yebi so pe suite ezanini. To kufa o beto sa nini. Ba prophète balo ba bible so vérité ezanini. To comprendre te. Te na moi pe mikolo suka ngé komi. So na tali pena bien événement pena nyonso ezo kokisama. O bato ba wela bo conduire tela longwa te ya mambo événement ni à fin de l'année et à fin du monde de kokinde. L'événement on nyonso balobaki déjà nyonso et kokisama déjà. Tozo mola bato ba wela bo kondi, tozo mola mbutu banini ezo kweya, biso tozi ngolu tongaki libange ngo kweya na mboka na biso nzamba longwe po tozala ngolu. Donc tika ne nani sero ayemba nzembo nani lombongo. Kotala. Donc pour la sala ka mukonzi aye pena na maleo aye ko defa azina biloka meme pona bana. Pona nini confinement ezokota. Oboteka te to se eloko moko te 3 jours pe to bimate moli bon botia biso wapi ba prophète baloba